Très bien, merci vos alliés Belé, Bokolanda Bisso sur Tchamaloba officiel avec le vôtre. Gradi Mouya, autrement dit, le fils de la promesse. En direct de la République démocratique du Congo et Paiwapi, Toko servir Bino, na Tongo Elelo, na rubrique na Bisso, Basango ya Tongo. Donc, ces derniers temps, Batnyoso Bazali, abonné, il y a Tchamaloba officiel, Bayebi qui Toko servir Bino, na Tongo chaque matin. Na basango ya Tongo et chaque soir na basango ya Pokwa. Donc lobby bolanda qui actualité et puis na Pokwa il fallait tout ya na basango ya Pokwa mais tout ça qui contretemps yango Tongo elelo toye ko servir bino toye ko pesa bino basango ya Tongo lelo tozali bongo jeudi le 6 mars 2025 mesdames, mesdemoiselles et messieurs toko senga na bino bon s'abonner et belé na chaîne Oyo Tchamaloba parce que les ali chaîne Oyo et permettent à Kabakongomani nyoso bazala informer et kakate bazala informer pe ba banako Tchamaloba donc awa tolobi la patrie ou la mort toko bundile kolo ndenge moko na bande kona biso ba waza chou bazali na front ba ko bundela ekolo biso pe na numérique topé côté médiatique tozali wana Toko bunde la République démocratique du Congo parce que tozali kaka na mboka moko ezali mboko to ponate kasi nzambe nde apesa biso yango tolobi toko fanda kimia te toko yeba ko telemela o ezali poison rwandais o ezali misala ya bato ya Kanza bato ya Pelengendu lokola bananga pe ba Paul Kagame. Donc bo s'abonner belé bo partager de façon que bo permettre bato nyonso balanda o tozali ko pesa lokola information. Donc on a mokolo ya lelo et c'est que plus de 7500 wazalendo wazashu donc 7500 wazalendo ba telemaki lisusu ba utaki bongo na Salamabila na Moya donc ba utaki na Salamabila na Moya na Maniema kuna plus de 7500 wazalendo donc ba telemi balobi toko tikate pona ekolo toko zonga simate donc bakenda ki bongo ko s'installer na Kamituga donc bazana minutes o na Kamituga wana ezali ba information o tozoli bino na Tongo ya lelo 7500 wazalendo en provenance ya Maniema bazasko na Kamituga esika wapi ba ko telema ba ko loba ete sengeli basangana na bande kuna bango o bazali na Bukavu bakende ko libérer Mboka na biso ko libérer partie est précisément Bukavu, Goma, Bunaga na bisika nyonso oyo Monguna M23 na AFC va s'installer donc félicitations à wazalendo mais ça à 7500 on a été comme information et ça peine à 400 féticheurs donc banganga pe ba telemi donc Kagame a commis na suka parce que na banganga ba uti Maniema 400 féticheurs ba telemi na ba wazalendo kuna ezali système ba waza ba ko beta masasi bango pe ba féticheur ona ba ko beta bandika na système kaka ya mwanantie mpe ya sonam donc guerre o na bisabino lobby na bisabino ezali pe na dimension spirituelle donc je pense que bolanda ki émission to proposa gibino ya père spirituel ya nanga ya Corneille Nanga na kombo ya Albert Kakenza Mwanambo akenda ko expliquer comment est-ce que guerre oyo ezapé na dimension mosusu o etali spiritualité donc sikawa to moni 400 féticheurs ba telemi ensemble na ba wazalendo ba uti Maniema bazali sikoyo na Kamituga ba s'installer kuna esikawa pi ba kota la position à Monguna comment est-ce que ba ko attaquer Monguna de façon que dans le jour à venir kimia ezala installé total na ngambo ya est ya République démocratique du Congo donc boyebi ke na émission oyo basango ya Tongo topé basango ya Pokwa tuyaka toujours na ba image o to proposa kabino pona ko appuyer maloba o to lobaka pona ko talisa ke tozoya te ko sala ba sentiment tozoya te ko sala ba kadiosha mais to ko yande ko pesa bino ba information oyo ya siki oyo ezali ya vrai
pour informer les Congomani de partout dans le monde. Alors, ce qui régit et le même langage, Nangaï et balancer les bisous dans l'image de Bosso, tout le monde a commencé que waza chou, qui na kokota na Kamituga, qui na s'installer na Kamituga, ensemble na 400 féticheurs oyo bautaki Maniema. Alors, totalement image et puis on se retrouve tout juste après. Unaangusha masasi. Ulokata masasi. Mutarudia kwa usalama baba. Kwa usalama. Mutarudia kwa usalama baba. Mutarudia baba yangu. Mungu, kope ule anesa. Voilà, je pense que vous l'avez dit par image. Bon, on commence que bawaza chou, bawaza lendo, baza tellement déterminé à kusaka na kutute pour na kosilisa guerre oyo na partie est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Donc félicitations na bino bawaza lendo, vous l'avez vraiment que pe boko koba kolakisa bozali ba Congomani ya solo solo pour la patrie, balobi ba kozonga simate, ba koyoka mutute, bango ba ko avancer toujours pour que ba libérer partie est ya mboka na biso pe na kokotisa kimia total ya libela na partie est ya République démocratique du Congo. Et comme deuxième élément oyo kotala sikawa oyo régie et ko proposer biso zali comment est-ce que Rwanda abandi ko pesa mokongo na Paul Kagame. Rwanda ba sanction ezuye na ndenga ya kosakanati. Rwanda mbula ya ba sanction ebetelié et Kagame a commis ko luka ko lâcher Corneille Nanga parce qu'il a bimi na poissa. Azai sune sika ko wanga na ti. Azai sune sika ya ko bomba na ti. Batonyo so bazaki na sima ya Corneille Nanga ba sundoli ye pe na ngambo na ye a commis ko se préparer sagement. A commis ko se préparer nako camoufler pour na ko luka ko pesa mo Congo na Corneille Nanga. Alors je pense que après kopesa mokongo na Corneille Nanga ndetango mosusu prophétie ya prophète Denis Lesse kokokisama parce que prophète Denis Lesse bobo sanate a pesaki prophétie dimanche koloba ete azomona Corneille Nanga na kati ya cercueil azomona Corneille Nanga kufi. Est-ce que tokomitu na motuna tango Rwanda tango Paul Kagame akopesa mokongo na Corneille Nanga kokende wapi? Bona na intervention ya Kongomani oyo
après ça qui te trouva qui est intéressant pour partager en gros na ba abonné nyonso ya Tchamaloba officiel. Alors regardez cet élément et puis on se retrouve juste après. Chers amis, Rwandais les M23 bazako préparer simulation ya liwa ya Corneille Nangaa. On viendra vous annoncer que Corneille Nangaa a koufi. Cette fois-ci, vous paniquez na binote et cause à la simulation. Balingi basalango pour permettre à Corneille Nangaa de disparaître. A disparaître, batbamon a été. Azo lukandenge ya kobunga. Pour normalement, Kagame doit retirer ses troupes du M23. Chers amis, bas sanctions iso sopana loko la mbula likolo ya Rwanda. Pour votre information, ceux qui vont éviter, c'était hier le 4 mars. Oyo, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne et certains pays encore, hein, quoi ici, sanction locale la mboula likolo à Rwanda. Sanction on a bientôt kotia en activité, bokoko la mukatongo moko, bosutuki, boyoki kaka e indi na Rwanda bake kolokota Paul Kagame. Et indi na Rwanda basali bango likambo boy. Donc, Paul Kagame, à son tour, il a peur. La raison pour laquelle il est aisant, azolobate. Azoko Kolobate a vendu parce qu'il a peur aussi. Même Corneille Nangaa lui-même, l'homme a peur. Raison pour laquelle aussi, Bomonaki Nangaa a lobaki, a salaki, sortie médiatique, il n'a plus rien, il est déjà condamné à mort, il lutte pour sa survie. Il n'a plus rien à faire. Côté la Likamunami Souboui Nangaa a tout perdu. Il a perdu complètement. Lui-même a peur des sanctions. Maintenant, qu'est-ce que Corneille Nangaa va aller se réfugier ou se cacher dans un pays nilotique. Parce que les crimes qu'il y a à commettre ensemble avec les M23, ils allaient classer dans un crime contre l'humanité. Donc, il va compliquer les situations difficiles pour nous. Kagame cherche à se débarrasser de Corneille Nangaa. Parce que Kagame ne peut pas garder Corneille Nangaa longtemps, même au Rwanda, à Okosalangote, sinon il cause la preuve à l'international que vraiment c'était toi qui était avec les M23, donc yo, vraiment qui garantit l'assassinat, l'atrocité sur la RDC. Lui cherche, de toute façon, il y a se laver les mains, il y a quitter dans ces sanctions-là. Bon, mon akindenge assimilé qui aussi, cette histoire des ADF, Corneille Nangaa, ça va se passer comme ça. Pour se débarrasser naï. Parce que il y a humiliation de part de Nangaa, il y a mutazaki kotia loboko likolo vive Nangaa lokola héros, hein, akota maika kabou. Yango bomoni ba M23 wana si lilo bazaka kana Nangaa parce que asenga ki na Kagame soki otikinga moko bakobomanga facilement pour kapesa nga ba soda ba protéger nga ba na lutter pour ma survie quand même. Yango ka ketikali mais bientôt là ego simba lisusu te d'autant et comme tellement record il faut que Kagame azwa ba M23 na union so balimwa na territoire congolais. Votre information encore, les États-Unis viennent d'installer une base militaire na Katia RDC. Bandeko base militaire américaine na Katia RDC. Nyon soana po et assurer sécurité niveau stratégique ya bitumba OYP. Na Katia base militaire na bango. Bon bientôt là, hein, tous en négociation makasi sur l'exploitation des matières premières ya biso RDC oyo États-Unis zanango besoin. Nous à notre tour, toko sala lokola Zelensky. Président Fachi a causé vraiment direct à Kondima Yango. Parce que la sécurité vaut avant tout. Donc, sécurité, ils ont priorité à Mboka. Chers amis, Maman Thérèse Wagner, ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, bazo préparé kuna dîner moko ba vanda na ba autorité, les républicains, c'est-à-dire la partie de Donald Trump, metako préparer comment cela va être négocié, voilà. Et même cela avant que le président de la République accommode aux États-Unis. Bientôt là, le président Tshisekedi sera tête à tête avec Donald Trump. Bako négocier sur l'exploitation des matières premières. Oyo, États-Unis azanango besoin. Ba matière oyo biso na RDC tozanango, même en Ukraine il y en a. Yango wana ba matière oyo le monde a besoin pour son développement. RDC azanango meke. Yaya, toko pesa toko boya te, tozanango ebele. Plus de 30 ans to bénéficier nango te. Lokola Kabila akabaka est ya RDC na maboko ya Kagame. Kagame a exploité ba minéraux na biso. A exploité yango pona profit à Rwanda. Ata $1, €1 et kota na caisse na biso ba congolais et kenda ko vanda na caisse ya Rwanda ya Kagame na Kabila kuna ote aux États-Unis.
Yango pezali bambongo oyo Donald Trump a confisqué. Plus de 30 ans, tout le monde a mbongo wanate. Et alors, ce qui est là, tozui ata, quelques gisements na biso, to pesi na biso na ba américain ba exploiter, mais pourvu que ba assurer sécurité na mboka. Pour ce qui sécurité ezate développement et yakate. Balengi sabino to bitumba ba M23 wana ezali comportement ya mutu oyo ba beti na bitumba akoka kotika te. Ndenge baza wana bazali ba grand perdant. Masolo ya sikaye na Kinshasa avec la société BDN Nettoyage. Pour garantir l'hygiène dans notre environnement, la société BDN Nettoyage vous offre des services de qualité avec des matériaux aux normes internationales. Pour les nettoyages urbains, nettoyage de bureaux, nettoyage des salles d'école, nettoyage des appartements, nettoyage hospitalier, remise en état après déménagement, traitement phytosanitaire, espace vert. BDN Nettoyage vous offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Une seule adresse, avenue Révolution, numéro 4, commune de la Gombe. Référence, hôtel Meriba, Prince de Liège. Pour tout contact, plus 243 97 91 99 381, plus 33 61 388 63 38. BDN Nettoyage, le meilleur de l'hygiène. BDN, c'est la qualité de notre service. Voilà, vous avez compris à travers cet élément comment est-ce que Rwanda se prépare pour donner le dos à Corneille Nangaa. Et comment est-ce qu'il se prépare aussi pour cacher Corneille Nangaa. Parce que Zolingate, Kotika Corneille Nangaa, Bongo Tamsuba vérité ne Mosusu Kobima. Alors il se prépare, place Nignoyo. Bakubomba Corneille Nangaa. Donc, Bolandi intervention yande konabiso awa toko ye la bino belema pour vous aller informer à la source. Et toko telemela lisusu ba message oye koleka na mboka na biso ba message ya tribalisme, ba message oye zali ba message moko séparateur, ba message oye ko kabola ba congolais. Ce n'est pas le moment où tozali nango ezali moment ya unité nationale. Ezali moment au peuple congolais sengeli a sangana. Peuple congolais sengeli a le même langage. Peuple congolais et sengeli azala kota la même direction. Peuple congolais sengeli azana bolingo ya patrie, mais non seulement bolingo ya patrie, pe bolingo ya ba kongomani bazali bandeko na ye. Bon monaki bino moko na discours à président de la République, comment est-ce que ako senga na ba kongomani bazala ini. Et j'ai toujours l'habitude de dire la victoire Oyeto ko Luka, ezali victoire ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te, ezali victoire ya famille na été, mais ezali victoire ya peuple congolais. Ezali victoire ya ngai, ezali victoire ya yo. Alors tola nana nou mama José Rachidi, l'intervention na ye contre ba message ya séparation, ba message ya tribalisme, oyo bandeko mususu ba communicateur, soi-disant ba communicateur, ya chef de l'État tout pe bandeko ya IDPS, ba ko yango contre ba Swahiliphone. Alors, tout le monde a une intervention, il y a Maman Rachidi, et puis on se retrouve pour clore l'édition de ce matin. Ce n'est pas bien de tomber le tribalisme dans le moment où. Et ça m'a mouté, tous dans l'esprit de division dans le moment où. Et ça bien te, to kende ke na makambo ko se diviser dans le moment où. Ah, on a zolo ba pourquoi? Puis son nyoso toza ba témoin discours mokonzi mboka kamataki. Il a en tout cas apprenez unité nationale, solidarité nationale, tout renforcer ango pour bisogno sur ma congolais tous ensemble. Bon analyser dans le moment tozali, bino batu mobi bengi ba communicateur, surtout ya chef de l'État. Bino batu mobi bengi ba konzi. Bino batu boza na parquet boza partout. Que chacun là où il est apprenez unité nationale. On contribue à l'unité nationale de partout, na partout est-ce que yozali pour que mboko na nutolo mona makamnanzela. Le président Fatia Azali Konkola la Lissou-Souté, il se bat matin, midi, soir, dans tous les fronts, même au prix de sa vie. Il met sa santé en danger pour que Makamboya STC là. Mais Kasibino, Bozo Lingakaka, Koso, Palisou, pétrole, Namafuta, na moto, et Pelakaka. Avec vos discours déplacés, avec vos langages mal compris, et Zaliba Makambo, Bozo Salango, avec beaucoup d'impolitesse, beaucoup d'arrogance, tout simplement parce que tu dis je suis Kassayen, ou carrément je suis de l'IDPS,
ou bien je suis communicateur. Ngai Nazali, communicatrice à chef de l'État. Nazali, de l'UDPS, mais je ne peux pas tenir de langage. Oh, bino vous tenir wana. Ce n'est pas bien, vous êtes en tête de tous les chefs de l'État. Naye Kolobela, makambu ya mabe, oh, tozo mon ezali ko sepelisate. C'est vrai, les Baswahili, nous n'avons pas de problème ici à Kinshasa. C'est faux, oh, Bazoloba, c'est les ennemis qui veulent en profiter. Mais au moins, il y a des discours séparatrices à l'égard de Baswahili. Des discours déplacés. Oh, Baswahili, Bazo sepela nangote. Tangonga na lobi vanu sheka, Mouswahili, au moment que ça sonne. Alors on ne comprend plus rien. Ngane kontuna, nani, Pasteur Gilit, tu as quel problème avec Vital Kamerhe? Vital Kamerhe, c'est Vital Kamerhe, mais il est le président, il y a Assemblée nationale, tu lui dois du respect. Ce n'est pas parce que Batika qui on a parqué, c'est-à-dire maintenant, triomphalisme, il faut maintenant au fin à Vital. Ozana monopole à Kolobama Bete, tout le monde peut le faire. Ce qui Kamerhe a calmé Batunaye, Ngala Moutunaye te INC, Naza Moutunaye te Kamériste, mais na lobby ango parce que ça devient trop. Les lots, fingi ba Swahili, nyon son un groupe à pasteur, y a solo na politique. Au fingi ba Swahili, et puis tu es à l'aise, et tu t'appelles communicateur du chef de l'État. Président Fatia Zoloba, unité nationale, solidarité nationale, tout renforcé ango, yo zali ko séparé. Et zali moment te ko appliquer politique, il y a division, il y a soustraction te. Na minute zali politique, il y a multiplication, na addition. Pour que ensemble, tout le monde sous Congo, tous na kimia. C'est ce que nous avons besoin maintenant. Mais Pasteur Gilit, tu as quel problème? Vital Kamerhe, so sala yo nini. O eza nini na Kamerhe. Finalement, ça devient trop. O e comme problème sous. Non seulement Pasteur Gilit, d'autres communicateurs, d'autres journalistes s'acharnaient contre les Baswahili, les leaders Baswahili. C'est quoi au fait? Bolali Bolamuki, Maman Denise Nyakeru, rwandaise, Mouswahili. Bolali Bolamuki, Kabila, rwandais. Au moment où il fit président honoraire à Mbokoyo, pendant 18 ans, mais Bokomi c'est rwandais. Tofandigne. Bolali Bolamuki, Moïse Katumbi, ceux qui étrangers, ceux qui nini, Bofandi, Mouswahili toujours. Bolali Bolamuki, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, Lelo Mukangalonzo Lamuki. Papa ya parquet. Est-ce que c'est le moment vraiment qu'on a Mukangalonzo Lelo? Tozo Lukabatuana Nyos opposition. Baya. Toto Ngamok ensemble. Si quoi avec vos discours, vous allez fragiliser Bango Bakoya Ndengeni. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de rendre des difficultés, vous êtes en train de rendre difficile ma communion sur Fatia Zosa. Ou carrément vous êtes des traîtres, vous êtes en train de trahir le président Fachi. Lui, il se bat pour l'unité nationale, mais vous vous battez pour diviser le peuple congolais encore. Tolali Tolamu qui ont Fifi Masuka Mouyibi, oh ceux qui Fifi Masuka Salakinin. Non seulement Fifi Masuka Mouswahili, oh premier ministre Sokinin. Donc à chaque fois, les noms Kassai, Baonyo Sobazali Bakasayente, ils ont droit à Kozala Kofingama, Jean-Pierre Bemba Kofingama, mais Mutuka Kofingama, Tenamboko, c'est Azaka Muluba. C'est quoi cette histoire? Boti Kabilo Kwana, s'il vous plaît. Nous tous ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour que tous sauver l'unité nationale, comme Fachi Azo Sengayango. Ayons des discours diplomatiques. Pour que Batouba fasse ensemble, Batounio va venir vers le président Fachi. Mais avec vos discours, votre comportement, il ne va pas s'en sortir. Il a tendu la main vers tout le monde de l'opposition. Maintenant, ils vont venir comment avec ma discours, vous les soi-disant communicateurs, Pasteur Gilit. Non seulement vous êtes nombreux. Oh, vous allez attaquer. Mais tu as Nani oyo, Maïka Senda, libéré. Kazadi, libéré. Oyo, nani, comment il s'appelle? Papa Wana. Rubota prison, Mouswahili. Botika ba makamusus bozo salango nanko pour que boy humilier kaka président Fachi. Naye koloba papa ya CMAP, DG ya CMAP. Bisonyo stolandi yo na bosolo na politique. Aucun discours ne tenira que ça bien à l'égard du président Jean-Marc Kabound. Vous voulez la solidarité nationale ou vous voulez la division? Au lobby n'engo lingi pour Jean-Marc Kabound. À l'époque, Jean-Marc Kabound Azalaka Fachi, il a refusé de trahir le président Fachi. Moi, j'étais sa proche collaboratrice. J'ai vu la mise sur $, dans ma valise. Kabound Azoboyango. Ce qui est là, Fachi a contre aux arabes, esprit à Kabound à Kalaona 2019. Mais le Fachi, le lot, c'est quoi qui était. Mais Bino, yo déjà, c'est ma pète, tu veux nous donner quelle leçon? Kabound a Mouninga na yote. Hein? Na pouvoir, ce qui. Makamba Fachi na Kabound Koko Tate.
soki bato wana mibale bakabwanaki mais il y a encore moyen bayokana baza bato bamelaki mai ensemble bokota makambo na bango te hein? Bientôt IGF atelemi IGF azo contrôler tokotala soko okobimisa okobima muyibi wana te olobi yo nde moto obotola Corneille nanga bakare minier sikoyo obotola ye bakare minier tala bato ndenge bakufi plus de 10 millions de personnes balali kaka mpo na yo olobaki obotola ye Corneille nanga carnet minier papa déjà c'est mappé zala na respect à l'égard ya honorable Jean-Marc Kabound. Ce garçon c'est vrai makambo yako baluka mais il a été au moins 1 minute honnête à l'égard de Fachi na tango basami badi banga bakenda babirino chibala bakenda batu nyonso bakenda la bango Kabound est resté honnête envers le président Fachi. Moi je sais ce que je suis en train de dire. Peuple congolais tous à la honnête quand même. To utiliser politique à diplomatie, to benda batu nyonso vers le président Fachi. Olia koboto la batu nyonso pemela Fachi bozo boka bangoliba. Ou soit vous êtes des traîtres. Trahison ezali pemela Fachi. Ta mususu bino nyonso. Yom tozolo baba langage séparatrice. Oh Kabila, oh Kabila. Oh Kabundi, oh Kabundi. Oh Matata, oh boy. Biloko na bozolo ba ko séparer batu, nous ne sommes pas d'accord. Pour nani boza mutema mabe boy. Fachi azotia vie na ye en danger. Pour que batu ba yo kana guerre ici là na est. Les gens sont en train de mourir chaque jour na est. Qui guerre ko sila te na balangage na bino mabe. Partout on est en train de prendre d'insulter le président Fachi. Balangage na bino ya mabe. Fachi anga ni innocent. Mais ce que bolingi ka bobe samboka. Déjà c'est mappé Kabunda za muninga na yo te. Pasteur Gilit, il faut respecter le président de l'Assemblée. Toboyi ba makambo na bino buzoba wana. Tozala na discours moko diplomatique na mémoire oyo. C'est ce que le président Fachi nous demande. Pour que mboke kende liboso. Voilà, Ozalaki Basango, ya Tongo ya Lelo, pour nous informer bino de partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Obokope Sanabiso Tchamaloba officiel avec le vôtre. Gradimou ya autre m'a dit, le fils de la promesse. C'est à ce point que nous mettons terme à notre édition de ce matin. Je vous dis de s'abonner massivement à la chaîne Tchamaloba officielle. Bosenga na bande konabino, bosenga na ba contact nabino, ba s'abonner massivement pour na soutenir biso. Vous voyez que biso to senga rambongo te pour na kosala la patrie. Tous en a besoin ya mbongo te, oui c'est vrai. Mosalo to kosala les ali mosalo esenga kambongo ebele. Mais to kosala yango pour na ekolo. To kosala yango parce que tozali ba kongomani. Tozali na mboka mibale misatu te toaka na mboka moko Congo. Alors eloko to sengi na bino ezali kaka bo partager, bo aimer, bo s'abonner na chaîne oyo Tchamaloba officiel et kozala lokola soutien o bozali kopesa biso pe na musala oyo tozali kosalela bino. Alors awande to kosukisa émission ya mokolo ya lelo ngai na pesi bino rendez-vous na pokwa pona basango ya poko. Alors portez-vous bien, au revoir, on se retrouve à la prochaine toujours dans la même chaîne Tchamaloba officiel.